Nakotaki Gtki en 1963. Nazalaka acteur te na leur wana. Tuna wikoloba nazalaka acteur passif. Avant koma acteur actif na Gtki. Na bino bozanga na place bino ya liboso. Gtki to groupe théâtral kimbanguiste ezali moko kati ya masanga mayema zwami o kati ya lingomba ya tata Simoni Kimbangu. Yango epesamela mokumba ya kopanza sango malamu ya lobiko na nzela ya loyembo pe masanoto théâtre. Bonene molende pe misala ya Gtki ekotindaka bato mingi bamituna. Gtki ebanda lolenge nini? Nani to ba nani babandaka yango? Mosala ya Gtki olingomba ya tata Kimbangu ekozalaka penza nini? Nini Gtki asala mpe akosalaka pona ntombwana to développement ya lingomba ya tata Kimbangu? Tala mwa mituna pe misusu miye tokomeka koyanola kati na bilili biye bikolanda. Mama babaka ana azalaki semeki na ngai. Ele mobali na ngai abotami ye alandi. Bovana na sika moko? Ndako moko. Azali leki ya papa na ngai, papa abotami ye alandi. Azali tata mwasi na biso. Tango papa na ngai abotami, mama babaka alandi. Donc aza tata mwasi. Toyebi ke Gtki efongwama to ebanda ou bien ebima officiellement le 25 décembre 1959. Likamwe bandaka ndenge nini? Tata mwasi tozali kozala na ye. Azali kobetela biso masolo so tokutani. So toza kuna obetela biso masolo boyebaka makambo ndenge likambo ya Gtki ebandaka so boyebi te nga nazobisa bino lelo. Tata mwasi nani azali koyebisa biso babengaka ye kobenga na mama mwilo. Mama mwilo tango atindaki malobake aza na posa ya mama babaka ani ekomilaki epa papa mvoila. Papa mvoila pe mingi azaka ni kozanga epa na biso te. Papa mvoila sadi papa papa fumwa longo. Aza kozanga ne pe mingi epa na biso te. Aza koya kotata tata mwasi mingi na ndako. Ale Quand babengi papa fumalongo atinda maloba mama babaka bongama mama azali koluka yo tata mwasi abongama ka akena mokotazo mutuka akei Nkamba tanga akomaki kuna mama mwilo amonaki tata mwasi alibi tout justement mama babaka naza koluka yo mais tokosolola tata mwasi alobingi ta mama tango kokaki mama mwilo abengaki tata mwasi bavandaki ayebisi albi mbuta muntu ayebisinga usana musala kusala ya munene mbuta muntu nani papa Semo Kimbangu mama mwilo ayebisaki ye okosala musala ekopanza na mokili mobimba mais kombo na yo ekozala mokina se
il faut no eza pa tata Nzambe mais musala ko sala e ko panzana donc mokili mubafu ba yeba yango lele wana keneki na mama Mwilo tukene biso na ngai tokenaki na mama Mwilo iyo mama babaka papa nani semika lobi ngai mama Kimbangu abengi yo osala mosala semika lobi natelemaka te natambulaka te mo musala wana ya kopesa ngai tukusala ngona nani alibokosala ngona yaya nayo mama te Aaron tango Moïse azwaki musala asalaki musala na ndekone Aaron yo lokolo ozana moyen ya kotambola te osala ngona ndekono tata mwasi aboyaki te andimaki basolaki na mama Mwilo esilaki tata mwasi azongaki na Kinshasa. Tosengeli koyeba ete bokutani mpe masolo kati ya mama Marie Mwilo Kiawanga mpe mama Anne Babaka bosalemaki omokolo ya le 12 avril 1959. Mokolo wana pe mama Mwilo akopesa bakarte na bateyi ya yambo ya lingomba ya tata Simoni Kimbangu. Kokamwa obozongi na ye na Kinshasa na boutaka na Nkamba, mama Babaka akokende kokutana na papa Joseph Jangenda Kuntima, mokonzi wa bule wa yambo ya lingomba na biso. Papa Mfumu Alongo akotuna ye boye, mama Babaka, mpona nini tata apesi yo musala kasi ozali koboya? Mama Babaka akozongisela ye ete, papa nazali mwasi mpe ebosono. Sika boye nakosalela musala yango ndenge nini? Musala ya boye ekoki nde na mibali. Kasi papa Jangenda akoloba na ye ete, kobanga te mama, nakolakisa yo lolenge nini okobanda kobengela bato. Na mikolo milandaki, mama Babaka akobanda kozwa nzembo ya Lola. Kati na yango ezwami nzembo oyo, nsango zambote, enza yinake bubu, buyakara muna tombe, pe bongo na bongo. Alors message wana mama wana azwaka tungisaka ye ameki ko partager message wana na bayo balaki na ye pembeni. Et à l'époque bato bazalaka na ye pembeni ezalaka papa Albert Banimbadio. Bebeya de son vrai nom Banimbadio Dibavwidi Luto Ntoni Albert. Robengaye Bebeya. Donc Bebeya c'est diminutif ya Banimbadio Albert. Donc BBA. Tata moi skuta yebisaki papa na bisabi mama Mwilo apesi tata simo apesi nga musala mama Mwilo ayebisinga me to sala ono papa lobi kuna to wuti to zaki ya okanga makona bankule bina wuti botami kuna ngaka na botami awa ale siko to zongi boy to zo susu musala angaye ya to zonga sta kinkole ngana uzonga te ale ko solliciter papa ma tata mwasi a solliciter ki ma papa nani papa Banimbadio. Papa soki nazala musala sunganga boybo nazaki na musato sana yaya me yaya moi ezate olobi na bité so musala ezali to sunga na ya usalisa yo ma Babaka na papa Banimbadio babi ndengene parce que ma Babaka ozovanda na commune Dendal Kasavubu papa Banimbadio na yolo papa Banimbadio zalaki katechi donc longi yende akoti saka ma Babaka malongi po ba yamba yako ma mundimi. Étant donné que azalaki ebosono bazui bana misusu bazali kola na malongi ba memi bango na befa pour permettre ma Babaka se déplacer kate azala sur place. Voilà circonstance nini papa Banimbadio Albert na ma Babaka bayebanaka. Allez tata mosaki soki likambo ya Gtki allez abengi papa Albert Banimbadio kaka ndengona mbuta allez kaka bongo na ndenge iye loga makolo ezalaki te iye aza kotelema azokende bisika nyonso
Donc il y a un rapport. Secrétaire ezalaki papa Simon Mayuma, secrétaire nezalaki ndeye. Papa bébé azaki ko bima liboso po tata moi c'est azaki na makolo te. Ale soki babongisi makambo papa bébé ya akei makambo wana. Mais azalaki mozwi Nzembo. Donc soki azwi Nzembo akoki kodeplace te pa kende kotika yango. Il faut bato bayaka kuna bazwi bazokokende. Voilà barelation ezalaka na ye. Abandaki ofanda epai ya baparent na ye na Befale numéro 74. Lupango wana ya Befale na Befale 74 ezalaki lupango ya papa na biso. Tango tata mwasi abandi musala papa lobi kosala na bino musala okola na sima kuna espace eza monene otonga mpona kosala ba répétition bani na bureau ya premier bureau ya Gtki ezalaki kuna kana sima ba archive nyonso biloko nyonso kuna na sima nde batongaki bureau ya Gtki na place ya chorale. Papa na ko mwina Nzungu Désiré lisolo lie libandaka na 1958 e kobaki kino na mobu ya 1959 mukolo mosusu e vandaki ye na ndako mama babaka akozwa likanisi moko ya kitoko ye azwaki likanisi ye te asepelisa papa Diangenda Kuntima Joseph le mazobenge papa Mvoala dona likanisi na ye te nakende kosepelisa papa Mvoala me na likambo nini malamu nakende kosuwe te ye ba Joël Noël pour na tango ya kala fête à Noël nous allons fêter le 25 décembre il y a chaque année alobi pesa nini mfuma longo tuzokene Noël nasa na posa nazwa bana tami sato tamine pona nalakisa bango banzembo bayeba esika tokokende. Alors likanisi na tango azwi yango akaboli yango na papa Banimbadio Albert. Papa Banimbadio Albert na likanisi ezwi eza malamu. Momona lero wana tozana no na 1958 ndeli kamone bandaka vers le mois d'août. Église Kimbangiste ebimaki na inote relégation ezalaki kokanga batu. Kobanga pe ezalaka. Nde papa Banimbadio Albert na ye mababaka ozala na facilité mingi yo en tant que jeune fille. Malgré état na ye physique pour azalaki ye bosono. Ozala na facilité pe ba ko soupçonner bango yote soko ke pa ya papa Diangenda na mon cote numéro 87 commune Ngirengiri na résidence privée ya papa Diangenda. Kende solo la na ye. Ndenge nyonso koloba na yo okoya koyebisa ngai. Akeiti na mon koto bipa ya papa Diangenda. Tango akomi kuna azwaki pe occasion ya kokutana na papa ayebisi papa ke papa nasuka mvula oyo ngai nazali na likanisi na ya kosouhaite yo bonne fête. Papa lobi ezali likanisi ya malamu. Alors nayebi te papa Banimbadio moto azali kopesa yo mateya koya yo moko te yebisa ye aluka bilenge mibali na basi ya bizaleli ya kitoko po baya mboka nanga pona koya kosouhaite nga bonne fête wana. Mama babaka apesi sango na papa Banimbadio. Alors nde mama babaka na papa Banimbadio bazongaki ba betokosala ndenge nini bon to luka ba jeune garçon na ba jeune fille ya bizaleli malamu ne be ko tomber na Yohani Albert Zosai Thomas Masidi Jackson wana nde batu ya liboso penza maintenant basali programme mama babaka na papa Banimbadio basala programme ya déroulement ya journée tokene papa Diangenda tokoloba nini tokosala ndenge nini kozala ndenge nini. Papa Yohani Albert na papa Zosai Thomas bango sikoyo ba procéder na papa Masidi Jackson ba procéder sikoyo na ba recrutement ya ba jeune fille na ba jeune garçon o ya bizaleli malamu po ete ba koka okena papa Diangenda. Mama Kana Anne, mama Esther Makizolele na ngai Nzuzi Véronique baponaki biso
nde tokendaki epai ya papa. Na tongo wana abengisi bana wana alobi lobi boya na tongo naza na banzembo nakoza kolakisa bino tokende kopesa nasomi bapisio misato. Ale siko bana lokola basepelaki na koyemba wana ale baza koya moko tokende biso na befale mama babaka aza kolakisa banzembo asombi bilamba ye moko o asalaki barobe bana balataki o ya bana basi mwa ba jeune fille bazalaki nde bisikana balata bilamba moko ya vert blanc batia lipapu moko likolo ya bien atongaka ngo mpenza kitoko mais ezalaki vert na se blanc atie lipapu wana na se mpe ezalaki lokola pembe ezaka ya vert blanc vert blanc bongo semeki bilamba ya vert blanc oza kotonga ya nani nani kona gana matondo kona vutula kwa papa mvula buyimeni monongele vutula matondo kwa papa bana itazolanga bakala 6 bazalaki pe 6 ezalaki na bango equation parce que na tango wana ba jeune fille ozela bango ndenge ni parce que ko banga ezalaki na ino ma babaka na makanisi na ye ezalaki azwa kaka bandeko na ye bayaya na ye ya même famille. Voilà pourquoi papa Diangue n'anticipa qui habité boya bino mote luka ba jeune fille na ba jeune garçon o bazana bizaleli malamu. Sima ya bango kosangisa bilenge basi mpe mibali ya bizaleli malamu ndenge esengemelaki bango, papa Albert Banimbadio na mama Babaka Anne bamibongisaki mpona bango banso kokende na Mokoto 87 commune ya Ngiringiri na ndako ya papa Joseph Dangenda Kuntima. Bazwi camion ya papa Longa Victor bakomi na wenza bayaka bakiti epai station eza lelo basali sikoyo mulongo nde babani kokende koyemba ti bakokota na Mokoto epai ya papa Diangenda. Omokolo yango bato bakendaka kotombela papa Diangenda milulu malamu ya Noël bazalaka banso na motango to nombre ya 28 personnes. Batata 20, bamama mwambeto 8 personnes. Mpona batata ezalaka bongo tata Banimbadio Albert, Sambiaku Stéphane, Mfoko André, Zingi Pierre, Mukoko Thomas, Mayuma Simon, Isaka Norbert, Zosai Thomas, Badia Jean, Mbindu Bernard, Masidi Jacques, Makela Léon, Ntalani Aaron, Tuluka Pierre, Biku Pierre, Mpova André, Yohani Albert, Masilu Jean, Mundele Jean, pe tata Luzayadio Maurice. Mpona ba mama ezalaka ba mama baye, mama Babaka Anne, Nzimbu Hélène, Mbati Pauline, Bungudi Marthe, Nzuzi Véronique, Kana Anne, Makizolele Esther, Masaka Alphonsine. Programme basalaki bareta kanzembo tokolata d'abord batata chemise ya pembe manche longue, pantalon ya pembe. Bana mike lokola papa Léon Makela azalaka moi jeune garçon, papa Zingi Pierre azalaka jeune garçon, bangonde balataki ba kilote. Chemise ya pembe, ba mama balataki blouse ya pembe manche longue, jupe ya popeline ya couleur verte, mouchoir de tête ya pembe. L'herbe comme dans mon coteau 87 na lopangu na résidence ya son éminence Diangenda Kuntima na libanda babi bakoki kokota ndenge wana te bakoteli na procession, c'est-à-dire na défilé na lopangu ya papa Diangenda na Monkoto. Nzembo bakotelaki oyo bakoyemba lere bazokota
Alléluia, Alléluia, Nkembo Nzambi. Alléluia, c'est usongwa. Nza ya onso ikembela. Kwabo bakwikila munzambi ya mpungu. Alléluia, Nkembo Nzambi. Alléluia, c'est usongwa. Nze mwana ezala inspiré nango ezali papa luneko Abel. Simana yango bambuta o baponamaki baye bakoti na kati ya ndako na salon pa ya papa de Ngenda. Der bakoti kuna bapesi ba présent o ezalaki na bango. Ba cadeau bapesi. Après babimi. Akose ba ndako pona nini? Parce que officiellement l'église Kimbangiste yebana genante bimaki nanu te. Akoti bana ngata ndako mama bibi azalaki kuna na kati bavandaki papa banimba dio na mama babaka likambo nini. Ah papa to yepai na yo babandi programme na bango babondeli discours etangami na papa Bernard Mbido Bernard atangi discours ba remettre papa fleur. Bana ya basi mama Makizolele Esther, mama Njuzi Véronique, Kana Anne, ne basalaki récital ya psaume de David au baretaki psaume 106 1 à 7. Soki a silisi verset wana, l'air atangi verset akamati pigeon apesi payi ya papa de Ngenda. Papa de Ngenda ju pigeon, kimisi pigeon. Pigeon kei. Maman Esther lisusu atangi alobi ba verset na ye, sali déclamation, apesi pigeon, pa ya papa de Ngenda kamati pigeon, panzi. Maman Kana Ana pe tour na ye, atangi lisusu, psaume 106, verset 6 à 7. Les rasilisi akamati pigeon lisusu, apesi pa ya papa de Ngenda sali nini, apumbisi pigeon. Donc naka na ba pigeon misato. Papa Ngenda azui pigeon, azui nane pa nanga, azui pa mama Esther, azui pa mama Kana. Abwaki, ba pigeon pumbwe kei. Albi bomoni ndenge ba pigeon oyo ekei, ndenge ba pigeon epumbwe, ndenge pe sango na bino ekokende mokili mobimba. Bake ko yebisa sango na bino mokili mobimba. Le papa de Ngenda tazwaki maloba asepelaki alobi na bango boye mama babaka pe papa banimaju na sepeli ko ya na bino papa na ngai le papa Simo Kimbangu alakisaki ngai déjà boye na bino ngai na sala likambo pamba te. Alors papa banimaju mama babaka na yebisi bino ete groupe oyo bo panza yango te etika la kaka boye, au contraire bokoti sabatu ebele. Une explication de papa yebisa bango que bino bana ba pigeon oyo bobwaki ekei ko panza sango ya papa Simo Kimbangu na mokili mobimba na mikolo mizali koya esika nyonso lingomba ekozala groupe oyo ekozala ba pigeon wana pe ekei bino boza moke mais kuna bake kozwa bato bakoya ko zana bino boko kama ndenge boko komebele atali pa bambuta bazalaka wana bambuta bafandi wana alobi bomoni bana oyo moto nyonso kozwa bango likambo kozala na problème parce que groupe oyo ezali groupe na ngai de Ngenda. Le resili papa de Ngenda telemi alaka na kazaka tomona fongoli kazaka alaka nango abendi lettre atombo lettre alobi bino boza bana mapamboli boye komona tala enveloppe oyo boye abimisi mokanda na kati alobi baye kotikela nga yango lobi
lingomba ebimi libanda okosambela susu na bandako te. L'État a pesi biso autorisation to sambela ndenge oyo tolingi. To tonga lingomba na biso ndenge oyo tolingi. Yango na bino neti boyawa lelo bozali batu ya liboso oyo bomoni mokanda oyo. Esengo eye makasi. Batu bagangi basepeli msupo kobwaka babila beko balaki na ona likolo. To sote biso yoso ma to sote vede soko buka mbeto buka na kana esengo ndenge wana ndenge papa lobaka nde to bimi libanda to kosama so na bandako te papa bayokeli biso mawa bino boza bana mapambo lipo bino bato liboso bato boyo komona likambo yo boy. En tout cas zalaki esengo officiellement bango nde bato liboso bayebaki ke église azwi mokando endingisi biso ete tosambela to banda kosambela libanda. Et voilà ce qui s'était passé la première journée. C'était le 25 décembre 1959. Au mokolo ya le 1er janvier 1960, papa Charles Kisolokele Lukelo, mwana ya yambo ya tata Simoni Kimbangu, oyo azalaka administrateur du territoire na Tchela, akoya na Kinshasa. Papa Diangenda, akoloba na papa Banimbadio ete. Milulu oyo bosalaki liboso na ngai le 25 décembre 1959, boya lisusu kosala yango liboso ya papa Kulutu. Po le 25 wana papa Kisolokele azalaki te. Na le premier tango papa Kisolokele aye na Monkoto, papa Diangenda abengisi lisusu papa Banimbadio na mama Babaka ke boya bosala démonstration oyo bino bosalaki. Na mokuse bana ba se préparaki mais groupe et comment déjà moi mingi parce que quelques personnes dans laps de temps na bakota qui déjà parce que ça ngepanzana ki. Donc ezalaki deuxième jour oyo papa Kisolokele tango ayaki auti na Bafleuve aye na Kinshasa. Papa Diangenda na le 1er janvier a salsiye amonisiye masano oyo bana nde bayaki kosala na le 25 décembre. Papa Kulutu azalaka na Bayombe ayaka papa pesaka ye sango na sali groupe awa boye. Papa Kisolokele ayaka biso bambuta basangisi biso tokei tokendeki na bafleur mpo topesa
papa kisolokele. Papa kisolokele amonaki biso asepelaki makasi. Banimero simba groupe oyo makasi. Nasepeli. Boke de gauche droite te bozala sembo na musala oyo bobino bozwe. Eza lokumu ya lingomba na biso. Nasepeli ndenge namoni bino na yoka ta likama moko mabe na ndenge bino bozali te. Groupe oyo totiango motema etombola lingomba. Awa amonaki ete papa Diangenda abwakaki likolo ba pigeon oyo amemelaki ye omokolo ya le 25 décembre 1959. Likambo wana esalaki mama babaka mpasi mingi omotema. Na mikolo memelandaki azwaki likanisi ya kozonga na ndako ya papa Diangenda na mokoto 87 mpona kotuna ye ntina ya likambo. Mama babaka esalaki ye pasi. Papa eloko na ye kopesa yo bonne fête. Ale sikoyo papa bwaki yango. Amakanisi ya tata mwasi ezalaki ba pigeon wana bakoko griller yango pona nani na ye. Mikolo mibale ya misato mama babaka tokina mokoto. Onkwezi nda kumfila. Muna ile kumfili. Kwezi ndende uda kumfila kunzwa papa. Pa mwana nazai komelesha mabele alingi kotika mama babaka te. Sika nyonsa kozala na mwana ya na ye mwana nga mibale. Amana. Mambo mizidi akupingeta papa. Ya mambo. Ka papa pije iza kuwa na zuzi. Ongele piso za wonso no dilosa. Isala kinga pasi. Ongo usepela kete otondengi. Te mama ana babaka. Omoni sango oyo. Lelo boye boza boye. Mais lobi ekozala mokili ekopanzana mokili mobimba. Omoni ba mayembe wana bakei ba pigeon wana bake kopanza sango. Oyo yo yenango awa. Likambo oyo bapesaka yo ya mwana opanza mokili. Inalibia babaka abeti na mutu. Babaka makambo oyo sali awa. Eko sala nani mokili mobimba. Makambo oyo sali awa. Eko tambola mokili mobimba. Yo moni likambo ya muke ngana salaki vele blawade yo lati saki bana. Lele nano eko kite bako iko latango. Ale yo okamati otongi yo moko okamati nani olati si bana. Memelesi. Nzambi apambula. Esala yo pasite. Papa esala kinga pasi. Ba pigeon na ye nango. Papa bwaki na kutuko bwaka. Alobite na bwaka kite. Bakene kuloba makambo. Nsangu. Bakene kuloba makambo. Akupanza sango. Mokili mobimba. Yesu ko ya memaki ngo na ndenge ketango susu basalela ye batumbila yango pona aliana ye metango ya monaki abwaki esalaki pasi ayimi na sa motema lelo ko na mempeza pona na sala besala boy apanzi na tango ye azongiseleke miso alobi esalo pasite na bwaki yango pone kendo panza sango na mokili mobimba likambo oyo eke panza na mokili mobimba koza nango susite ale ngai pe na za kolela ndenge na monaki suka ba pigeon suko ezaki wana bazwi babwaki tata mwasi ba pigeon babwaki na yaya nanga pe azaki pe suka pe pene wana tolelaki metango wana ba lobili tata mwasi ndenge wana ale akalime biso. Nambala moko papa lobi bana mokolo lelo bana korale fubazaka na vele bla mama babaka makambo na linga kite esala masiko yo me nzambe lekola pesi obimisi yango akosala susu eloko te vele blanc ebimilaki na befale ebotetelama korale bandi lela moni mbuta azako benga tutalobele banimba dio mbuta lokola bana bakomi ebele lefoto bima kaka bima kito kokoyemba ebimina de banda
allez ekomi choral. Simana yango papa Joseph Diangenda Kuntima akoloba na papa Banimba dio ete makambo bosaleli biso ngai na papa Kulutu tomoni yango mpe to sepeli mingi esengeli na bino ko kende lisusu kolakisa yango na Nkamba epai ya mbuta kiangani na ntina wana lisanga ya bana ba Nkembo Nzambi bakendeki omboka Nkamba kokutana na papa Salomo Dialunga na kiangani oyo tozalaki kobenga na nkombo ya papa Mfuma Mbanza. Alors tokomaki na le 10 janvier déjà maman Mikala ba relégué ningi pa diangena na bakango ba mi yeli déjà. Alors bana maman Mikala bazalaki na posa bakende Nkamba de papa yebisi papa Banimba dio groupe wana na ye na bana mama Mikala akendeki Nkamba te na bana na ye ba okende Nkamba le 10 janvier 1960 parce que c'était le 1er janvier na pas solo kele le 10 janvier 60 na Nkamba même na kata Nkamba te na ngombe kinsuka kuna des programmes ezalaki dimanche je crois que c'était le 11 devant papa Dialungana bana ba répéter scène basalaki a récital la poème papa Mfuma Mbanza Dialungana kiangani alebe na bango en tout cas to sepeli makambo oyo bosali ezalaka pe kaka boye na tango ya bana Israël eza makambo uti na Bible yango wana botikala kaka na Bible bobima na Bible te. Simoni Kimbangu Dangani Atiki Njoto na ye ya boloko Simoni Kimbangu Atiki Njoto na ye ya mafingi Yangenda kutima Alati Njoto na ye ya lokumu Simoni Kimbangu Dangani Oyebandeli penza Gtki ezalaki kaka lisanga ya bayembi to choral. Sima likambo ya théâtre to masano ebakisamaki. Na ndenge nini? Ntango lingombo ya tata Kimbangu ezwi nanu bisika na yango moko mpona mabondeli te, bandimi bazalaka kosambela na balopango ya bato. Tosengeli koyeba ete bisika biso mabondeli mazalaka kosalema, choral pe ezalaki wana. Kasi papa Joël efambe na lopore A15 tango amonaki ete esika na ye bato bazalaki kobondela kasi bayembi to choral ezalaka te, akendaki kosenga epai ya papa Joseph Diangenda Kuntima mpo ete
batiela ye mpe chorale po esika to lopango na ye. Eyokaki ye bosenga ya papa Joel, papa Diangenda asepelaki mingi. Ye akopesa mitindo na papa Nzambu André mpo ete apona bato mibale na bakorale misusu mpe atinda bango na lopori a 15 po kuna pe korale efungwama. Apesi mitindo pa ya papa Nzambu. Abi papa Nzambu na lopori a 15 korale zate. Sala korale moko kuna batu pe bakende koyembaka na lopori a 15. Mais korale wana okopona dans chaque paroisse, neti na Lac Mwero, neti na Maluku, na lopori, pa inane ali pona batomi baletomi sato bo constituer chorale mobimba. Bangonde mto bando yemba kuna. Donc spécificité ya chorale wana par rapport à ba chorale mosusu ezali nini? Ba chorale ya lingwala ya constituer abata lingwala. Mais chorale oyo ya lopori a 15 ezalaki presque tout le batukin. Babandi koyemba na bango pe kuna. Papa nani pe azalaka na chorale wana. Papa Maurice Mapeka. Dirigeant na bango ezalaka papa Nsimba Boniface. Oyo ayebani na kombo ya papa Ndomalanda. Po yepe azamo Nzembo. Sima ya bofungwami ya korali ya lopori a 15 nini elandaka? Bana we ya lingwala na kati na bango tolanda malamu esika théâtre bimaka. Tata moko na kati na bango ndenge tozo yemba entre bango netika groupe bango misato mine balobi ndenge tozo yemba boye est-ce que katulendi sala bifani ko à côté ya Nzembo. C'est-à-dire tokoki ko sala ba senete te. Ndenge tozo yemba to sala ka pe ba senete. Bango balobi oui. Ezali vraiment malamu. Ndenge to bandeki ko sala o ya pesi commentaire oui biso to bandeki ko sala kutu ba senete ba théâtre le to zalaki na ngombelu tete. O ya lobi na ouais eza malamu. C'est là que va naître Papa Kif l'aspect théâtre. Et mutu abimisa aspect théâtre. Ezali na befale 74 te. Ezali papa Banima doté à tout seigneur tout honneur. Ezali papa Moïse Masakala Kuntwala. Mwana ya papa Samuel Mvoala. L'idée ya théâtre c'est lui. Salapé à théâtre babengi ba senete na bifwani théâtre à liboso basalaka kuna ezalaki théâtre ya la passion de Jésus-Christ mutukutu azalaka kaisala Ponce Pilate ezali papa Maurice Mapeka kolo Yesu alaki yemoko papa Moïse Masakala moto ya liboso asomba banzambala oyo bakoki kolata to nkolo Yesu akoki kolata papa Mfuka Albert bateni wana papa Mfuka Albert esprit papa Yalala Lubamba oyo ya tata na bino papa Kif ye lisusu asombi bateni mpona koencourager likambo wana papa Mfuka kuta asalaka na kana Moïse apesi comme cadeau donc ememaka engouement théâtre mutabanda yango yewana Moïse Masakala. Awa apesaka likanisi ya kobanda mosala ya théâtre tata Moïse Masakala Kuntwala azalaka ye moko te. Baninga basusu ya chorale bakopesa ye pe maboko mpona kolendisa likanisi yango. Lere bazoko sala ba maquette ya mapeka ya banjelu ezokolala na ndako na biso.
na lingwala nali benge 241. Sima ya bango kobimisa likambo ya théâtre, batata baye bazalaka kosambela na lopori A15, bamemaki likambo yango epa ya baninga baye bazalaki kosangana na Befale 74, wapi epai ezwamaki papa Albert Banimbadio. Mais à un moment donné, bango nde bakosa la fusion. Bayebisi papa mpo vendre également. Yem talaki Angelo ya liboso. Mtabalati saga banani ya Angelo. Ayego yebisa sakolobi yo papa Banimbadio awa ofandi awa biso pa ibatinda ki biso. Tala makambo ezoleka kuna mouvement penda ici et mati to komi na nani oboy. Ye ayebisi bango. D'autant plus que balaki pe bana jeté bana ya et puis balaka na beko moko na batu wana nyoso na tangelio et beko wana mutalaka responsable yaki papa Albert Banimbadio alobi bon mema mouvement wana wapi bon mema yango et pas yoyo nde batu balongwaka ndam baye na mouvement balongwe na lopori A15 baye nango na Befale 74. C'était vers les années 1961. Je me souviens. Talandenge, groupe wana sikoyo et botami avec l'aspect ya théâtre. To sengeli koyeba ete oyebandeli penza lisanga ya Gtki ezalaka kobengama Bana ba Nkembo ya Nzambi. Elingi koloba bana ya Nkembo ya Nzambi. Bango babengamaka bongo pamba te na ntina ya nzembo oyo bayembaka omokolo ya le 25 décembre 1959 otango bakendaka kotombela papa Diangenda kuntima molulu malamu ya Noël. Nzembo bayembaka ezalaka Alleluya Nkembo ya Nzambi se usonga. Yango wana tokomona ete wuta tango wana bato banso bazalaka kobenga bango bana ba Nkembo ya Nzambi. Lisusu bazalaki pe kobengama na kombo ya bana ba Nkanda Nzambi. Elingi koloba bana ya buku ya Nzambe. Mpona nini? Omokolo ya le 10 janvier 1960 otango ekendaki bango mboka Nkamba pona kokutana na papa Salomo Jalunga na Kiangani, ye akopesa bango toli na bolobaka na bango boye. Solo tosepeli na masano bosali. Pona yango, esengeli na bino kozwaka mama na likambo na masano na bino bobele okati ya buku ya Nzambe. Yango etindaka bato basusu babengaka bango na kombo ya bana ba Nkanda Nzambi. Elingi koloba bana ya mokanda ya Nzambe. Kasi tosengeli koyeba ete ba kombo nyonso wana ezalaka officiel te. Sima na yango malembe lisanga ekomaki koya munene pe makambo makomaki kobongwana. Tant que comme en 1961, le projet à statut et Salemaka. Premier statut à Gtki en 1961, dénomination adoptée que Zalaki, mouvement culturel kimbanguiste. Mouvement culturel kimbanguiste. Mais en dessous, Nkembo Nzambia, Tata Simoni Kimbangu. Donc, officiellement, puisqu'il y a un document, le projet à statut, adopté comme mouvement culturel kimbanguiste. 1961. Vers 1965, il était question que Gtki a s'affilié dans l'association culturelle, donc dans le ministère de la culture et art. L'État a yé bayango. Parce que bien que nous avons la lingomba, mais tout ça là, théâtre. Or, théâtre, le ministère de la culture et art est Zalaki. Alors, dans le 2 mars 1965, Papa Nimbadio a salaka lettre à Tindaki, na premier bourgmestre
basalaki lettre. Et l'État peut avoir une réponse dans le 6 mars 1965, lettre ezali. Donc, on a passé de mouvement culturel kimbanguiste, comme en 1965, na jeunesse théâtrale kimbanguiste. Tu évolues à Kindengouana, deuxième projet statut. En 1967, donc groupe maintenant, et s'organiser, il fallait qu'on y ait dans l'État. Et d'ailleurs, qu'on y ait dans l'État, que l'État appelle sa Gtki subside. Mbongoana, sombaka camion, oyo, malheureusement, et ça, là, accident, dans le 26 juin 1966, dans Nzilaya Morbek. Au Mokolo, il y a le 24 novembre 1965, colonel Joseph Désiré Mobutu a causé bokonzi na makasi to coup d'état au mokili ya RDC. Sima basanza, ye akoboma ba parti politique, ba syndicat pe ba jeunesse nyonso akutaki. Na ntina wana, kombo ya jeunesse théâtrale kimbanguiste mpe ekolongwa. 1965, régime est changé. Mobutu a du pouvoir. Premier meeting na yé na stade où il y a 20 mai. A Bengisi, Batunio Subakende. Le 24 décembre 1965, biso nyon sona biso tozalaka kuna. Ba surveillant bazalaka. Ba scout na biso, Croix Rouge na biso. Biso pe Gtki tozalaki. To komi kuna, opération retroussons les manches tout. Le lendemain, nouveau régime est mettre fin. Na eloko nyonso etangami mouvement. To jeunesse et koki kozala lisusu te. Ndenge kaka babombaki ba parti politique. Sikoyo biso tozali jeunesse théâtrale kimbanguiste. Donc tokufa. Tokoki kokufa te, d'autant plus que tozali na règlement na biso intérieur et puis na ministère ya culture et art tolaki pe affilié kuna comme groupe ya théâtre. Batata babandi koluka baluka pena kombo soki kotia mouvement si totia direction pe si toleka mais koki kozonga direction te ezala direction ya nani tozonga lisusu na mouvement na jeunesse elongwa direction ese elongwa babandi kotatabana moto ayaki kotranche netika liseki lero disite papa qui solokele lukelo Charles. Ah oui, non, mais mouvement te botia kaka groupe théâtral kimbanguiste. Parce que pas que Solokel azalaki encadreur makasi ya lisanga wana. Azao kende befale de temps en temps qu'on peut sabana ba conseil et tout ça. C'est depuis cette période-là et comment Gtki Papa Charles vous avez conseillé pour comment Gtki. Déjà en 1966. Voilà, donc nous sommes partis de Bana Nkembo Nzambi, mouvement culturel kimbanguiste, jeunesse théâtrale kimbanguiste par Papa Gisolokele, groupe théâtral kimbanguiste par Papa Gisolokele. Yesolo tozana Nzambe Abesa kanta moto ya mate ya bongwana Yesolo tozana Nzambe Abesa kanta moto ya mate ya bongwana Yo moto Ibuta nazara kokitisa kola wadima Ya papatela Yo moto
Uniforme ezalaka te. Tozolataka ka pembe, pantalon ya pembe, chemise ya pembe. Ba mama mtu bakozala ba jupe, ba jupe ya couleur verte na awa bilamba ya pembe te, ba mama. Uniforme ezalaki te et uniforme évoluaka. Alors à un moment donné, papa Banimbadio aye a faire instaurer asalisi biso nyonso bikoti. Omoni bikoti ndenge eza ya basurveillant. Bikoti ya couleur verte na lisière ya pembe na singa ekita. Yango na tolaki yalaki propriété ya groupe. Soki tobimi ler tokokoma na esika bakaboli yango toye kolata. À un moment donné, il s'est ressenti, Mouta Bakek va poser problème, mais papa, photo zala na uniforme. Effectivement, papa, oui, il faut poser na uniforme, mais biso misa de photo zala na uniforme na bino. Ah, sikoyo, to tia ba photo na bango misa to tambola na ngo papa boye na boye. Bakansaka to sala tricot to tia papa Simon Kimbangu. Basali bakepa ya papa Diangenda, papa Diangenda bi non, oyo te. Babi ah, to tia papa Diangenda ye moko. Bakenango papa lobi yango te. Bon, to tia bataba papa bango misa. Bake papa lobi yango te. Maintenant bamaki devant un fait accompli. Qu'est-ce s'est-il passé? En 1971, voyage pastoral ya papa Diangenda na Brazzaville. Tango bakomi kuna bana ya Brazzaville avec papa Félix Bimbwana azwaki inspiration, yem tazwaka inspiration ya logo wana Félix Bimbwana. Maintenant bango ne balati batricot pour la première fois en 1971. Tango Gtki otakompani papa Diangenda na voyage, papa Diangenda moni yango asepelaki abengi papa Nimbado. Papa Nimbado yaka abi omoni alaxe siko tricot abi omoni papa Diangenda papa Banibabi papa na moni. Papa Nimbado abengi papa Kings mwana moko ya biso Gtki papa José Bernard Lusamana abengi Kings na papa Wansadio Maurice. Papa Nimbado bomoni ba moni. Donc ça voulait dire que tricot oyo ne papa sepeli na yango. Na mukuse tango bayaka Kinshasa papa Kings na papa Wansadio bakena yolo et pas ya mutu moko bo sérigraphe ndi asalaki tricot wana ndenge omonaka uniforme omoni motema molimo mosanto papa Diangenda omoni croix Kolo Yesu, papa de Lungana, et puis au moni mandala là. On a récupéré mandala là comme l'honneur, la gloire. Et pas il y a Dieu le Père, papa qui se loquele. C'est ce qui est représenté dans une forme d'ambition. Mikwikizi, konsomo kwikizi, nukwate maninu, musianda mangolo do musambia. Taluti na kweno mutuko banza, talukadi ngako, mikwikizi, konsomo kwikizi, nukwate maninu, Luciana Mangolo do Musambira Kalunzi na bueno mutuko banzaza Kalukadi ngako mikwikizi Koso kwikizi Nuvate maninu Luciana Mangolo do Musambira Pasiku matwala Lutera ma babonso ba kemosi Elo
Na 1963, Papa Joseph Diangenda Kuntima, mokonzi wa bule wa yambo ya lingomba ya tata Kimbangu, akosala college ya yambo ya lingomba na biso. Na tina wana, akonome tata Andre Nsambu Twasilwa, bo mokonzi ya liboso ya département de Champ, pe papa Albert Banimbadio, molandi na ye, pe mokonzi ya département théâtre. Na organisation salamaki te batamsi banso ya banzembo tozali kokende koyekola banzembo esika moko na busu jano 41 bipa papa Walomba Samuel kuna nde chaque lundi dirigeant nyonso tu batamsi ya nzembo tozali kosangana kuna mpona koyekola banzembo mpo ezala uniforme. Alors en 1963, tango papa a organisé Lingomba, a monité et sengeli chorale ezala à côté, groupe théâtral P ezala à côté. Alors, a nomaki papa Nzambi comme directeur général ya Banzembo, papa Manimadio comme directeur général adjoint, puis directeur général, il y a groupe théâtral Kimbanguistes Gtki en sigle. Alors, tango
pendant qu'on dissocier les deux camps, baye tozalaki kokende na Bousou Jean 41, Papa Alobi, qui sont pour Nzambu André, Baleka Simaya Nzambu André, et qui sont pour Banimba Dio, Baleka Simaya Banimba Dio. Alors, baye, Baleka ka Simaya Nzambu André, nde bakei Mupanzi, oyo bazalaki pour Banimba Dio, tokei pe epai, d'où séparation oyo eyaki ya chorale ya Gtki na dirigeant, donc nde ezalaki ndenge wana.